Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois à Balandina Bisso et Yassika. Sans vous oublier aussi Balandina Bisso et Yakala INSNM officiel. Je souhaite Bino Kakaba bienvenue. Et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Bandeko na ngai kaka nde nayebisa bino biso toyaka pamba se soki boyoki tout comme bomoni biso cela veut dire que ya koloba ezali. Nous voici encore une fois bandeko na ngai toye bandeko na ngai na ba audio ya Celeos Cram. Celeos Cram aye aleli bandeko na ngai na émission ke Wata héritier Watanabe atindili bakuluna na ebite soki ba beta ye soki ba boma ye soki ba yiba ye, mais il vient la confirmation en plus a insisté à l'Obinae, ça c'est la deuxième fois qu'il vient de faire Eloko Oyo. Héritier Watanabe a tindi ba kuluna pour que ba beta Celeos Kram, bandeko na ngai moto epeli nazomitu na yar moko bazoluka nini ezoluka nini ezosalema wana, bandeko na ngai c'est du jamais vu. Komona moninga azotindela moninga bakuluna pour que ba betaye, ce n'est pas une bonne chose bandeko na ngai. Kaka nde nayebisa bino ke bandeko na ngai biso toyaka awa kofunde likambo te, biso toyaka awa kofinga batu te, tosirasiraka la likambo tosirasiraka na ba dossier tomemaka yango epa na bino par après tomemi yango. Alors kaka nde nayebisa bino biso toyaka na ba preuve nazotiela bino ba audio oyo ye moko Celeos Cram azo témoigner que Watanabe héritier atindeli bakuluna. En plus c'est la deuxième fois qu'il vient de faire biloko ya bongo. Alors sans plus tarder nazotiela bino ba audio ya Celeos Cram ndenge azo témoigner. Ben, biloko oyo je m'excuse, c'est héritier Watanabe a salé lié. Et par après, je vais vous revenir juste après et bandeko nanga kaka ndenge ezalaka na analyse. Avant d'entier la bino audio, j'aimerais au moins qu'on rappelle ko balandina biso Yassika. Si c'est toute ta première fois, tout comme mbala nayo ya liboso, ya kolanda chaîne biso Ines NM officiel, je vous prierai de vous abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakapete ko cliquer na ngonga ya notification comme je vous ai toujours dit. Malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que Ines NM officiel a kobando publier vidéo ya sika bozala notifié na système ko ya tokos. Alors sans plus tarder na otien la bino audio et puis on se retrouve juste après pour na analyse kaka ndenge ezalaka. Alors bandeko toyoka Celeos Cram. Héritier atotinelanga bakuluna. Pardon? Héritier Watanabe atotinelanga bajeune moko bazala soki na bazala magasin gitambo soki ba Chicago 320 je crois. C'est la deuxième fois ça likambo wana. Frère na biso moko adaya lelo Madera qui se nomme représenté le frère nga c'est la kutana na yewe héritier mutabengi bamba na bapai. Oba yako menacer chez biso to auna matanga. Turo yo siko ya bengi bango vraiment. Baya ba menacer nga do ba koma kotikela nga mutu moko na point. Soki na bimi mutu na silele batu ka bima. Da pesa bango instruction na voiture bo panza. Héritier c'est bon pourquoi? Posant un problème na voiture bo panza. Comprendre? Tant baye na bia bateau faut l'accès bon qui on a toujours la force. Mais le quoi tout l'ingara tout la qui ça va te force parce que na gouvernement nazana ba vie nazana ba généraux nazana banani ba vie da ebani mais na wa exposer vie na ngate kwa pesa nga ba souda na tambola na bango na wa exposer vie na ngate na exposer vie na ngate vie mais ko na studio mon colonel mon général mon papa son excellence nana studio na ah. Voilà, bandeko nanga, j'espère très bien que toi qui c'est le Scram na témoignage nae. Bandeko nangai, il vient de le confirmer que héritier Watanabe a tindeli bakuluna, c'est là déjà et salima o ezambala limi balé.
Donc Salemaki pour la première fois, si ça c'est la deuxième fois maintenant qu'il vient de le faire. En plus, ça peut ça qui bango ba instruction que ba panzape na mutuka. Hein? Alors moko bandeko nanga ezo pesa mawa koyoka collègue azo kanisela azo planifié pour na collègue na ye biloko bongo hein nga ezosala nga nzoto malili mais pourquoi moi personnellement na ye bakaki moko koswana ezalaka c'est tout à fait normal batu bakoki ko se disputer bakoki hein koswana mais pas jusqu'à ce point héritier Watanabe a commis kotindela moninga na ye bakuluna pour que babeta ye basala ye ba dégâts hein bandeko nanga biso nyonso toyebi très bien que soki bakuluna wana baza batu moko bazalaka bandeko na ngai mabe hein baza mabe soki batindeli yo bango biso toyebi ke bakuluna babetanaka bamususu babomanaka bakatanaka baliboko bamususu basalaka mabe c'est que vrai parce que baza batu batambola na ba machette bamususu batambola ba minduki bamususu batambola na bambeli donc soki batu wana batindeli yo vraiment parce que basalaka agressive bandeko nanga bakosala yo nini hein bakosala yo kaka ya mabe alors koyoka ba témoignage ya boye c'est le scram azo témoigner combien est-ce que collègue na ye hein ya miziki na olo ba collègue na ye na ndenge ya miziki hein bandeko nanga ba collègue peu importe l'âge peu importe ba exploit mais ba collègue hein na ndenge ya mabe te bandeko na ngai komona collègue na yo azosalela babiloko ya bongo eza bien te peu importe oyo eza entre bango eza eloko ya bien te hein ezobangisa biso personnellement bandeko na ngai ezobangisa nga koyoka ba situation ya bongo est-ce que c'est vrai parce que nalingi nayeba soki ezalaki vrai te c'est le Oscar malingaki ableka te na ba plateau tout comme ezalaki elingaki ekomata mutu mususu aye kolobango bongo eza ye moko c'est le scram personnel ye moko aye alobi yango donc oyo eza dossier à suivre te donc ça peut être 80% en vérité peu importe koki osala baza na balikambo baswani mais likambo wana bandeko na nga ezosala biso nzoto malili hein bandeko na nga pourquoi est-ce que eza solo vraiment wata hein leader ya baspiritas est-ce que baspiritas bakoyoka bien soki bayoki lisolo oyo soki bayoki dossier oyo ke otindelaki moninga na yo ça c'est pour la deuxième fois bakuluna pour que babeta ye pour que bayiba basala mabe parce que toyebi misala bakuluna eza basalaka mabe donc soki batindeli yo bongo eza basala yo mabe bandeko na ngai est-ce que eza likambo bien eza likambo bien te po na ngai si c'est vraiment vrai c'est bakuluna wana bayaki de la part de ye moko héritier Watanabe wata plus eza eloko bien te bandeko na ngai si c'est vraiment vrai baye pa na ye si c'est seulement vrai ye mutu atindaki bango oyo eza eloko bien te bandeko na ngai au moins esalema ta mutu mususu nde asalaki mais soki eza héritier Watanabe asalaki plan oyo vraiment nga nakoki komikumisa ye te nakoki ko encourager ye te si je peux dire de la façon eza eloko ya mabe bandeko na ngai pourquoi et surtout pourquoi c'est la question que je suis en train de me poser pourquoi hein bakoki koswana bakoki koleka na ba émission ndenge balobaka mais jusqu'à arriver au point ya kotindela moninga bakuluna pourquoi baboma ye basala ye nini hein bamosusu koki kotinda bango nani na sujet mosusu lokola bobeta ye kaka mais mosusu akoki wana aza na ye na esprit ya mabe atya ye mbeli boye moto akufi alors est-ce que eza eloko bien vraiment donc okomi bandi okomi otindela bato babando bomana tu es maintenant un tueur parce que quand ndenge nayebisa bino bandeko na nga bakuluna wana bayaka na 1000 esprit mosusu akoki kozala te awa toyoki oboma te mais akomi kwana demo moko ekoti ye atie mbeli achubi mbeli bandeko na nga akufi hein parce que elingaki ekoma eloko ya bien toyebaki te eloko basalaki ye parce que
apesi biso eloko ayebisi biso eloko wana te, on vient de l'écouter, mais alobi na ye ke aboyaki likambo wana ekoma epa ba connaissance na ye, parce que aza mutu ye pe prendre ndenge alobi ke en dehors de la musique il a ses connaissances. Alors il n'a pas voulu à ce que ekoma likambo ya bongo, il a ses connaissances ba général ba boyena boyo akoki kotia dossier wana na ba tribunal ba landelango ba aboyi na ye ekoma kuna bandeko na ngai eza eloko ya bien te. Si c'est vraiment vrai bato wana bauti na macommandement ya héritier Watanabe, ça c'est pas vraiment bien, arriver jusqu'à ce point eza eloko ya bien te bandeko na ngai, s'il vous plaît pas na ngai nazoyoka mabe. Bandeko na ngai, comme je vous ai toujours dit, biso tolinga boye tosala partage, moi ata une minute ça conseil, bandeko na ngai, dans la vie toyebaka ke toza bato nzambe asali biso na mitema ya bato, donc tosili kaka er moko todepasaka baborne kaka ndenge balobaka. Mais arrivé au point où oswani na moninga na ndeko na yo, na master na ndeko na yo, na moto ya famille na yo, amitié ami na yo, arrivé au point où tindela bato babeta ye, wana eza nani balobaka décision ya bien te bandeko na ngai, eza décision ya bien te. Boswana parce que koswana baswana ka ba ya toujours temps oyo ezalaka ya ko se réconcilier bandeko na nga na mokili oyo tovivraka biso pamba tozalaka na bato. Yes lelo bokoki koswana mais boyeba ke lobi bokoki ko se réconcilier, kobongisa dans d'autres termes. Alors ceux qui lelo boswani na ndeko na yo lobi et lelo otindeli pe bato babeta e basala mabe babomi, quel sera sort na yo pour la lobby? L'état ezali bandeko na ngai, il faut éviter surtout likambo wana ekomi na likambo que tu es un homme connu aux artistes, peut-être aux stars, t'es une star et puis likambo boye ekokiti sa valeur na yo, donc bref ekosala image ya bien te pona yo. Et surtout concernant héritier Watanabe, ndenge azalaka pona mboka na biso, aza artiste mboka bato basalaki musique na biso ezala kaka likolo. Alors likambo boye eza likambo ezo kiti sa personnalité na ye, parce qu'il y a beaucoup qui le respectent koyoka likambo boye. Et puis ça vient même pas d'un fan, ça vient de la personne au ba où agressé. Et puis la personne aussi c'est à sa connue, c'est le scram biso tout bien. Nani na Congo na biso kolobaki na ebi c'est le scram te azate, soyons vrais bandeko na nga. Alors ce qui est moko comme ye moko na jusqu'à ce point amata na ba émission comme la ba bilikambo boye, donc ye moko personnellement est touché na motema, bref ça lié mabe. Alors likambo eza bien te pona image ya ye moko héritier Watanabe auti kopesa biso kala mingi te, data azobeta na Zénith de Paris, azo se performer, mais tala déjà ba news ya bongo bandeko na nga, est-ce que ça bien? Eza bien te parce que ba spirita sero ba na ba concentration nini ba ozela ba fongola billetterie tout ça la sold out, mais ba news ya bongo bandeko na nga eza bien te pona image ya moko leader ya ba spiritas héritier Watanabe Wata please bandeko na nga eza eloko ya bien te, ezo kitisa image ya artiste et surtout na ba concentration azanango. Quand on a ebisa bino ke soki moto atie date eza moto opesa e force botika bo pesa espace à se concentrer, parce que performer devant bato ata 2000 ata 1000 ata 100 personnes c'est pas facile bandeko na ngai, c'est pas facile. Peu importe que baza déjà bakomi déjà na ba o balobaka bakomi de eza biloko basalaka to bakomi na ba expérience, peu importe expérience, mais moto atikali ka moto, donc ça lui demande la concentration, du temps, planifier, préparer, s'organiser. Mais na ba organisation, na ba concentration, na ba préparation et boum. Voilà ba news ya bongo bandeko nanga ezo sala bien te.
s'il vous plaît, hein, ba spiritas. Boza wana, ngala lingaka boy tozo solola, bozo sala ba réaction na bino. Et ça likambo ya solo vraiment oyo, c'est le scram a memi biso, hein, bo sala ba commentaire wana na place à commentaire, bo réagir ebele full na yo kabino parce que nga news oyo ezo sala nga mabe. J'aimerais à ce que bino pe bo réagir na ba commentaire, to mona ba réaction na bino ba spiritas. Boza wana soki boza wana s'il vous plaît bo réagir. Kaka nde na ebisa bino ke place à commentaire wana ba tiaki po na bino. Kaka nde bo yoka ngai nga na yoka bino te. Donc yoka bino au travers ba commentaire wana. Si bo tia ba commentaire na bino wana nde na koyoka bino. Alors s'il vous plaît bo tia moi commentaire, hein? Kaka ndenge na système moko ya propre, bo tia moi ba commentaire et ko sala biso bientôt yoka pe ba avis na bino na système moko ya propre, bandeko na ngai kaka ndenge ezalaka. S'il vous plaît ba commentaire et ko sala biso bien. Kaka ndenge na bandolo ba bandeko na ngai eloko oyo ezo sala nzoto malili. Pourquoi est-ce que héritier wana watana bakoki kosala wana eloko wana bandeko na ngai tozozela réaction na ye aleka kaka ndenge sele o scram aleki tozela pe réaction na ye s'il vous plaît. Alors kaka ndenge na bandolo yebisa bino bandeko na ngai nga j'aimerais aussi kaka ndenge tosolola na rappeler moi balandi na biso ya sika. Si c'est toute ta première fois ou to comme balana yo ya liboso akolanda chaîne na biso NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner bandeko na ngai. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga ya notification. Comme je vous ai toujours dit, malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que Ines NM officiel akobando publier ba vidéo ya sika, bozala notifié na système moko ya propre. Alors bandeko langa par respect, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Et kosala biso elengi makasi na motema. Abonnez-vous massivement na système moko ya propre bandeko langa kaka ndenge nazo yebisa bino ba spiritas na lingi ba réaction na bino botika dossier oyo bongo te. Ba réaction na biso na bino s'il vous plaît na ba commentaire s'il vous plaît na système moko ya propre. Alors bandeko langa kaka ndenge na yebisa bino ebandaka pe esilaka tokomi na suka ya partage na biso. Merci encore une fois bandeko na ngai bino bolandaka biso bino bozalaka fidèle na chaîne na biso Ines NM officiel. J'espère très bien que boza décidé car epai na biso bokozala na bino décidé. Alors merci encore une fois pour na kozwa kata ya bino kolanda chaîne na biso. Et salaka biso malamu elengi pe kitoko na système moko ya propre. Merci encore une fois balandi na biso ya kala. Merci encore une fois balandi na biso ya sika na système moko ya propre kaka nde na lobaka. Bye et surtout à la prochaine. Ciao.